Ma Mission TV, le miroir du monde. Yo monté ba signé accord, bango ba juste 43, 42 et puis 23. Mais ba tiens commission de suivi. Les autres veulent voter. Tu vois yo kana ngende gouvernement bimi. Mais ba tiens comité de suivi, donc c'est qu'il y a un problème et c'est les nanté. Kablatiki masala, majorité za opanzala. Pour Bahati, il y a 11 sénateurs, mais il y a 32. Donc c'est que Bahati a bendi 22, il y a FCC. Donc on va voter Tamomamba. Bazaba Oyo Kabila a plus de continuité. Qui monte même Oyo dans le Congo et les même à la démon. Pour tout conserver la démon, Makamu trop. Oazo bloqué, Oazo empêché de vivre. Mais la démon Bazaba innocent. Na ba vie na biso na ba misère aux na Congo même ba ndoka famille baza ba innocent donc passe à Congo sous développement Congo eza bato kasi ba ngo bazo boule ke Kabila za président Kabila longwa kala ba ko pa eteke mutakanga dio minongale za Kabila nem da bimise fachi bazela le ba ya Kabila tile lo belo côté dio minongala tambola kana e fak dio ngba bima Moïse a voulu exil mbeba ba voulu exil ala ko pa na bango Nikolo Bemba qui va l'héritage à la famille. Nous allons aller. Ana ngana no azu boule que non. Nenga za ngana no akoko mapesa Guinée. Ako tonga immeuble na fleuve. Eza milinga diamba. FCCP eza ba no aller. Bon za 40 locataires ko le port azaka ba moko. Yemda kontamne so bo beba nboke commune. Na commune ba pesa ko le port pour éviter. Ba ebso papa en tout cas wana raison mais ko le port aboyi. Olongwe. Où est-ce deuxième accord va signer? FCC cash, deuxième accord. Il y a les besoins de signer. Ils ont des précautions. Pour baguer le lendo, baguer des intentions ma bé. Celui qui va dire que vous avez les progressistes. Master Kabila. Bon, on est au Moniwana, classe politique du Congo. Baza va déverser IDPS. Toi là, on est système à liste, le liste. On a pouvoir constitutionnel. Celui les garants de la nation. Celui le garant des bons fonctionnements des choses de la République. Celui le magistrat suprême. Celui le commandant suprême. Donc, Félix na Congo a un fils Nzambe. Un fils Nzambe chargé à Congo. Au baza ba Congolais, au Haïti Congo, au ba vivant à Congo, ba on remarqué depuis Félix aïe. Tout ça na moi par rapport au régime Kabila. Donc na Congo mu konzambo kazaka be yango la constitution reconnaître signature na mutumoko. Il y a qu'on nomme et puis il y a qu'on révoquer. Celui qui nomme le ministre, le premier ministre et le président de la République. Aka échéa ok au BBC au beti libanda ya vision na ye. Il te chasse. Mais le lobo ndimi bo sangana sou ensemble là bateau baza baza makam. Mais biso te Martin ba congolais ba balisi biso libala kintuiri. Ba congolais ba balisi biso libala ona kanai. Félix de Bakambo. Oh, mais alobi na lingo mona mutu libanda te. Na bato o bazala bo moyi na bibembe. Bibembe vie yete. Moïse yete. Musa na Musa yete. Bongo defa otina na za libanda. Aya aning sa loketo na Congo. Pour faire le peu, to santaki que on est allé remplacer ba musicien. Loketo comme kilo est bloqué. Des fois na ye. A beti bango numéro à coalition. Le lo FCC. Na maboko Félix ou parce que la Bible, un plus égal 1. Mais la Bible, et puis si la femme soit soumise. L'homme aimait ta femme. Et qu'est-ce que Moussika? Et puis c'est moi, c'est l'homme, les patrons de la famille. C'est qui? C'est l'homme. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la station! CPX c'est un machin! Louis! Ah! Ils en ont Mengaït! Ah! Oh yo les types! Quoi? On a l'équipe où il y a pas si mal! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Allez le but! Oh yo! Bisa to mesa na kanda te.
awa moto nyonso soki akoti abimaka desero. Mais ma chère, oyo ezali GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi bazali na sa mabele. Oyo soki unamsi bango bando yoka moko likambo na ye. Ezali na baagence mosusu bazala bakose ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso buzakewa buti batezode bukei busali makambo bino batezode bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bandeko nyonso oyo bozotala Martin invité sa fizé mwana na bino ndeko na bino ona mesana toujours ko laksa bino vraiment ba réalité ya makambo nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Alors lelo vraiment nazana papa Pierre Zomba oyo azali président ya Parlement debout ya Victoire, donc coordonnateur adjoint oyo vraiment azana kati ya IDPS o vraiment bazo coordonner ba ndeko vraiment ebele o bazana kati ya IDPS. Alors on a kati ya parlement surtout ya IDPS le lopetro solane comme bo mesano to mesana déjà ko solane pour na souci ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors tout mon biso tout déjà cash na FCC nde basangana ki pour na kozwa décision moko que gouvernement ebima donc 65 poste au biso tuto ebi et puis na ba poste au pe bandeko na biso misusu bazwi ndeti 43 côté ya FCC et puis na bandeko na biso ya cash toro solango lelo vraiment na papa Pierre Zomba po to mekempe ko claircir bandeko vraiment boza na niveau ya libanda surtout po et c'est pour ça Movier Chikito Mushashino mbote papa Pierre mbote Martin Engi bonne santé par la grâce de Dieu pour faire partie, si tu rappelleras, et loko aloba RDC soki nzambe te nde RDC marato. Donc soki RDC marato donc soki biso ba congolais pe marato. Mais comme penzamba zanzama mawa à ça en sorte que IDP soit bundela pendant 36 ans na bitumbo ya ko défendre le Congo. Lelo oyo IDP satindiki mwana na comme Félix président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans les sous donc 10 ans à GT pour le bon sera au Congo. Donc ça va avec Fachi Nzamba Gosunga. Alors avec Fati Nzamba Gosunga pour papa Pierre to robeta vraiment li solo tant to beta li solo à Congo to beta Congo en général ba province tout oyo eza vraiment na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo pour peuple aller là chaque jour to lo bara na micro chaque jour peuple amona changement na mboka ezala raté. Et comme ça la passe na mitema Congo on dirait baloka mkoloni ni Congo vraiment eko changer batu bakotika ko defa ba mapa batu bakotika ko sala vraiment ba makambo soni oyo Congo kenda sango na ndenga mabe. Alors papa Pierre ngana lingi o pesa na message muke d'après yo pour na vision ya président de la République Félix Tshisekedi omoni Congo ko zala ndenge nini. Mais je suis à Félix et ça je suis à Moïse pour tout na butu. Bato baza ba observateur averti o baza ba congolais o ba ebi Congo o ba vivant na Congo ba remarqué depuis Félix aye tout ça na moi par rapport à régime Kabila est régime Abutu mais depuis Félix aye a sali ga 6 mois ba ba ka peut Félix a sali 5 ans tu sali ga 6 mois pamba mais volonté politique Alexis Bolingwa Congo na ba congolais ndo moni et aucun musabat. Donc ça va. Changement amoko za mutama mabe. Même ba démon ba sentir oui depuis Félix aye. En tout cas moi ba ça qui démon na ezali sauté. Donc moni Fachi aye na pole.
a la vérité. Parce que Dieu réside dans la vérité. Sauf que dans Sayo, en tout cas, papa, il faut aller en doc. Il faut appeler moi nous avant de na commune mususu. Sayo et Salinine, au clairci batupé Sayo et Salinine. Mais batu nous sommes organisés Sayo. Ezaki ba diembati, ezaki ba ezaki ba niekese. Lokola mutawa matapunda. Mais okozwa car na ipen, osutuka na victoire. Donc fatia betin telona dada. Ezaka Sayo te. Qui na université. Thomas Louaka na Maïlena Ebele, dans 5 chantiers. Je connais le Congo. Elle a besoin poto. Bananga va bien mwamba. Donc Maïlena est tellement les gars Ebele, a une expérience. Acha mwamba. Acha zelo. Joue de la macadam acha zelo. Mais il fallait facha ya. Facha chez macadam. Qui na université. Donc pepepe. Bato ba prétendre là on na ba wewa, na ba taxi bis. On dit mutalu auti lufu. Mais les oyo aucun soin au soin. Alors papa Pierre tant que le mona na ba mboka ba ninga bazana ba autoroute bazana ba nzela moko vraiment isala ba croiser ba nini tant au mona même na pays Afrique ba changement déjà et comment moni ba masolo to betara lelo ba bongisi sayo ba sali boye isa ba nzela moko ka ba che goudron mais tant au mona ba ninga bazana ba pomo ya makasi bana ba nzela moko ya bien na ebité. Par rapport au Congo na biso, est-ce que tu as vraiment l'isolo ya bongo na mboka Congo na biso? Mais pourquoi pas? Congo est un pays où coule le lait et le miel. Congo est un scandale géologique. Au moins tableau de Mendeleev ou chimie c'est ça ba matière aux na Congo. Mais ba tu ba déjà Congo va faire quoi biso que noter za ma solo, au biso to yebi la vérité. Ya mon tina IDPS à l'état pour na Congo. Tu retrouver liberté nabiso, indépendance nabiso. Et Dieu merci. Congo, le long n'a pas IDPS. Donc IDPS, Congo, ils ont un IDPS. Congo, moni Congo. Ils ont un mouton au diriger Congo. Et puis au combat pour Congo malam. Mais Dieu merci. Comme nous avons maman. Attendez les bisous mon amboka Félix. Moi na IDPS. Batou ba bundela Congo. Batou ba ibi passe à Congo. Au bundela loko o yibiti na ngote. Donc IDPS a coupé là. Azoba des gars pour défendre les gars au Congo. Et le haut tout ça na contrôle à Congo. Il y a un fachi comme moi na Congo, moi na IDPS. Moi na bundela ba valeur na programme père le peuple d'abord. Ça y est tongami université tongami Bokassa, Kabamba un peu partout. Si go eloko lobiana, il y a un programme à son mouton. Il y a GT. Oh le même papa Molière ba komo critiquer yango maramba ceux qui sautent ceux qui nini ba komo loba ba komo critiquer yango. Obike mutaina kayo atolobi MPC égalité. A osaka polémique. Pour na cadre N déjà envers eux ça. Ya on fati na Kenya ebisa ki ba congolais bo mesana. Ba mesana pe. Pour bana sayo ba mesana nzela ba pe. Obike nzela ke benda ka cop. Nzela ka romoni nzela benda ka cop. Yamoni Fati azo tongana nzela. Eza processus. Ana 5 ans. Ana 3 mois, ana 5 ans ya mandat. Et renouveler une fois. Yango parle la 5 ans pour deuxième mandat fibo. Alors papa Pierre fibo ndolo binansi batutu ba otala biso et puis ba otaba commentaire pe na bandenge na bango misu baza contre misu baza pour. Alors tokotana vraiment na liso na biso lelo pour na gouvernement o vraiment tozeli trop na kati mboka na biso banda président Félix Akotati lelo bwandeno ko négocier koyokana entre FCC na cash. Lelo oyo toyebi déjà nombre ya batu bako travailler na gouvernement 65 personnes o bako travailler na gouvernement take ba ministre ya mboka na biso tomoni côté ya FCC bazui 43 côté ya cash bazui 22 na ebité par rapport ya wana et puis na kati nango ba poste o vraiment eza makasi oyo ko kengela mboka na biso et ko batela mboka na biso et ko kanga pe mboka na biso tomoni yango côté ya FCC na lingi opesa message na bandeko tout au balanda yo par rapport ya 65 personnes et puis 22 au bozui na 43 au bambazui Martin Engena webso le solo réveillé ga moko Félix Aza président de la République démocratique du Congo élu à sa la campagne Congo Mobimba. Donc les Congolais baza redevable, Félix Aza redevable na Congolais. Félix wono moni wana. Donc fait mandat na ye a osala bila. Ba ko apprécier par rapport à ça les nés à 5 ans. De deux,
a un pouvoir constitutionnel. Celui le garant de la nation. Celui le garant des bons fonctionnements des choses de la République. Celui le magistrat suprême. Celui le commandant suprême. Donc, Félix na Congo a un fils Nzambe. Un fils Nzambe chargé à Congo. Pour Lola, Banzelo va belé, mais Nzambe a moko. Mda créé Banzelo eza Nzambe. Mais Mukolo Anzelo oya lumière, Lucifer, Amérique au Sazaré na pouvoir Nzambe. Nzambe a tiré l'espace, Nzambe a bengane na Lola. C'est ça Fachi. Donc Badiozo Moni wana, ba dépendre na ye. Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, cours de tribunaux, armée, police, ANER, DGM, service de renseignement, tout ce qui est sur un mot, va fonctionner. Bien sûr, bazo dépendre na mais mitema na bango nyonso zandeki moko te. Pour ozo travailler na batu oyo, boza même moralité. Est-ce que ko wumela ki bokonzango? Na beto lisolo ya Lucifer na Nzambe. Tango Lucifer alinga ko sakana Nzambe na Lola. Nzambe asaki nini abengana ki. Papier oyo eza makambo mboka, makambo Congo. Dans la Congo mukonza mboka zaka be. Yango la constitution reconnaît signature na mutu moko. Ya ko nommer et puis ya ko révoquer. Celui qui nomme le ministre, le premier ministre et le président de la République. Aka échéa OK au BBC, au beti libanda ya vision na ye. Il te chasse. Et puis mutu akoto la zate. Ndeba bengana lisi faire na Lola. Ba nzelo ba kote la été. Ba comprendre grand père d'Aga moko. Dans le Congo grand père d'Aga moko pour la signature. A pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et provinciale. A pouvoir de suspendre le gouverneur. Est-ce que la population est là? On a mis ça la mandenge ni. Qui ne peut expliquer la population place tout ça. Donc les patrons de la République c'est Fachi. Donc la locataire nyonso ba na kolo lupango. Mta signé ba contrat de bail na bango nyonso za kolo lupango. Yoso mona locataire a signé contrat de bail na locataire. Ils ont un locataire na ko le pang boko za 40 locataires ko le pang za ba moko yem da kontamne so bo bebani boke commune na commune ba ko pesa ko le pang pour éviter ba ebso papa en tout cas wana raison mais ko le pang aboyi olongwe so ko longwe ya moni Fachi na minute yo ndenge na ebisio c'est lui qui a la signature ya ko nommer gouvernement wana ba ote ko signer accord o za deuxième accord ba signer FCC cash, deuxième accord. Il y a les besoins de Sina. Ils ont des précautions. Pour bagger le Lendo, bagger des intentions mabe. Pour bagger la majorité a déjà pouvoir. Mais le Lendo, pour tout le monde a biso tout bango tout baolo ba qui bo continuer ou te pas na bango. Les loso au président Félix César président na mboka oyo bango baloba et ou te pas na bango. Yango bazaki le Lendo na sens ya bongo. Ouais ça ba boula no moni no l'air ana ngana no azu boule que non. N'engagez ngana no akoko mapesa Guinée. Ako tonga immeuble na fleuve. Eza milinga diamba. FCCP eza ba noalaire. Baba ya no en désordre bango ba boule que noté bakumba konza oh pouvoir c'est longa kala. Dès lors que président de la République Yassika Fachi a prêté serment. Bon suis conscient Kabila suis conscient apesi Félix. Azui drapeau apesi Félix. Ako pas être qui pouvoir. On a présenté depuis le 24 janvier. Na Sénat, na Assemblée nationale, Makambounio so Kabila. A été. Kasi ba ngo bazo boule ke Kabila za président. Kabila longwa kala. Ba ko pa ete ke mutakanga dio minongale za Kabila. Même d'abimi c'est Fachi. Bazele le ba ya Kabila. Kabila ti le lo belo côté dio minongala tambola kana e. Fak dio ngabima. Moïse a outé exilé. Mbeba ba outé exilé. Ala ko pa na bango. Mukolo bemba biki ba wula le héritage à la famille hein. Mukolo boye ana mbongo mais ana palete. Yebanga o gérer la mugandeni. Bona ante parenthèse. Papa Pierre Tolo bali solo ya gouvernement ndenge ezobima. Signé na bango deuxième accord. 22 na 43. Deuxième accord to signé na bango. Eza parole de l'évangélité. Pour tout le ba oui amen. Yo monté ba signé accord bango ba juste 43, 42 biso 23. Mais ba commission de suivi. Ils ont levé le côté. Tu vois, il y a un gouvernement bimi. Mais il y a un comité de suivi. Donc, il y a un problème. Et c'est les nantais. Ils ont comme d'abord foutu un nyongo pour calmer le nyongo. Pour parler trop, le gouvernement est là. Il y a un moment bon. Tu signes un accord. Bon, tu signes un accord, et ça, le gouvernement.
FCC bazui défense bazui justice waza masolo ya moi ça na zemi boli ngaka bota mona mbali tozela moi ça kita te zela moi ça kita nzamba kopesa mwasi akopesa mwana beti défense il fallait bino de cash bozwa yango mais FCC azui défense ya mboka oyo solo ya moi ça na zemi ko insiste ka te mona mbali bon mona moi ça mona de yo la calme moi ça kita et koyeba na sexe à mwana. Alors papa Pierre batutu ba Hollande biso tomoni 65 déjà o ba annoncé pour na ba ministre yo ba mboka na biso tomoni 43 pour na FCC tomoni 22 pour na cash. Alors côté à cash soto Hollande bino bien tomona INC toujours c'est comme si ba ozana mouvement que IDPS. Na ligne nous éclairci tout côté INC c'est comme si ba ozana mouvement trop ba travailler trop ba ozo ba poste trop quelque part peut-être côté IDPS. Tu vas pas essayer là, hein? Si, dans le bureau, dans le cabinet chef de l'État, tout le monde a trop. Bah, INCP va travailler wana, bah, tu belé que bah, IDPS. Quand tu as la coalition, IDPS, INC, tu as la coalition. Tant que tu IDPS va côté dans le bureau, bah, tu INC va côté. Mais majorité, ça va tu IDPS. Ne bazo, baza na staff afachi. Parce que pouvoir ils a biso, hein. Pouvoir au moni, ils ont pouvoir au tout ça dans le bois. Bah kufa, bah nyokoma pour les autres signature. Ils ont jeté. Donner toujours signature, toujours pour l'intérêt des Congolais. Donc il dépend ça travailler en faveur du peuple. Il y a un autre temps toujours bah que tous on pouvoir ti mukolo sur roya. Ils ont ma sécurité pour te dire c'est quel pouvoir. Les gens pour na sanin aller ça yo. Febi au peuple singi. Oh azoka yemba que demande le peuple. Amelati qui tourne mama Bolo à paix, Chikabana, qui est hôpital. Il y a un moni fachi pour la social wana, abana basoda. Hôpital, il y a Kangorolo, qui c'est côté. Imagerie, oh, tu as la maladie à 4 côtés. Quand chach, bah, tu as une école à Bana. Hôpital, il paye les autres ngama. Banda, tu peux la cacher les autres ngama. Maïe, zonga Kangola, oui, mais maïe, zalate. Mais facha zonga si maïe. Na gitona mai zongi ebo ce qu'on a ba province place au bat bonyo kama bazo kemba bazo liate ba mai ezate to koloba ni poto to loba trop quand kokolo c'est comme si toi trop Kinshasa mais ba te belé bazo souffrir na niveau ba province au Congo eza munene bon gitona eza na ba na Kinshasa on est politique comme ya Kinshasa bien gitona eza na Kinshasa gitona eza na ba Congo mai zongi grâce à Fachi na ba province Fachi otonga banzela nzela boma mwanda ezape na Kinshasa kaka kena boma mwanda ba robeto lisola Fachi kula ko mekate ko mekate na ba Congo Fachi auto casser pourquoi ma pont Congo Kinshasa Congo Brazza pour on est inutile pour na biso ça ba avantage à Sassou ba bazo lingaka ba importateur congolais ba ya na pont noir mongo sika na Brazzaville yango Fachi a casser pour noter ça ba na ba Congo na lingi bino na boula le peuple d'abord ba otonga port à banana tala bonunga Fachi envers bana ba Congo ya ona bisi bana ba Congo mutako sabinote leader na biso avantage pour na biso Fachi bino bana ba Congo ya poto ya partout bolinga Félix papa Pierre politique mboka na biso tobetara li solo ya banzela to tonga nzela banzela sikezara te zara ba même banzelo ezalara to moni ba che goudron présent ko ya pe to moni ka ba même nzela wana mais to betara jamais que les lopé ba tu faut ba vivre bien ba lier bien passe na Congo et si la raté ngana lingi éclairci batou est-ce que d'après yo ndenge président Félix Tshisekedi koti bokonzo nzale ko sila na Congo po to betara li solo nzela mais to betali solo te ke ba tu faut ba zo misala batou ba ndo sala déjà batou dia ba ndo lia to betara ba ma solo ka ke nzela ba bongisa même nzela ngo chaque année chaque président kotara même nzela to ka nzela ba bongisa ngana lingi éclairci batou ce qui vraiment passe na Congo aussi là à travers il y a président Félix Tshisekedi Mata Inge, au moins le Congo, ils ont qui montent ma bé. Qui montent ma bé, oh, ils ont na Congo, et les gens même à la démon. Pour tout cas, c'est la démon, ma camu trop. Ou azo bloqué, ou azo empêché de vivre. Mais la démon, ils sont innocents. Dans la vie, dans la misère, ils ont na Congo. Même dans la famille, ils sont innocents. Donc, passe à Congo, sous-développement Congo, ils ont battu. Battu le roi, battu FCC.
bango baza la base à misère aux na Congo. Mais le lobo ndimi bo sangana sou ensemble na bato baza base makambo. Mais biso te Martin ba congolais ba balisi biso libala kintswiri. Ba congolais ba balisi biso libala on a Kanaï. To président bango Félix na ba député IDPS. Bango ba pesi Félix présidence Kabila, ba su ba majorité ba pesi Kabila. C'est tant que ba voter ingele photo ba te que non, ingele photo na fils o a pesa talate. Tant ba voter Molière, papa ne manemba. Au papa social. Mais yo le la landi bat. Na lobi tant ba voter ki ba tuna kité. Hein? Ba baxé matabisi moi ne manema junior. Congolais le lendo, a autre élection. De Colambongo. Ya on debisa ba Congolais bino na mbongo, ba Congolais na mbongo. Omoni conséquence, bo voter na divagation le Kabila su majorité ko na bino. Mais Fatine makambo. Moi na koyaza nkoi. A beti bango numéro à coalition. Lelo FCC na maboko Félix ou parce que na Bible balobi 1 + 1 = 1 mais Bible que pour musika et puis si la femme soyez soumise, l'homme aimait ta femme et que sous musika et puis moi c'est l'homme de les patrons de la famille, c'est qui? C'est l'homme. Donc FCC cache kolongo za Félix a mobali FCC a moi ça dans na mbongo ndenge nyoso mobali abe mobali. Alors papa Pierre to comme madana suka na linga ki o bisabiso pe Sami Badibanga azara na IDPS na batamoro bobebanaki alandaki bato FCC pour komaki premier ministre mboka na biso lelo to monne lisusu aza vice président ya Sénat. Est-ce que aza côté na bino ya IDPS ou bien aza côté na bino côté ya FCC? Au monne le kambo ya Sénat wana kablatiki masala majorité de Opanzala. Pour Bahati, il y a 11 sénateurs, mais il y a 32. Donc c'est que Bahati a Bendi 22, il y a FCC. Donc il va voter Tamomamba. Bazaba Oyo Kabila a pris sa continuité. Donc même l'élection à Tamomamba, ils n'ont pas respecté la consigne à Kabila. De 1. De 2, le premier vice-président, Bayer Salasoko Kanaï. Babo ne va respecter ordre de Kabila. Babo voter mon Sami Badibang. Babo voter pourquoi? Parce que ba comprendre que ceux qui tamoma babimi et que bocha babimi et comme nous regardons Kuluna, on va problème la communauté internationale. Donc moi je maliban des athées pour voter congolais, ba les ba voyage. Ba session na bango il y a ba assemblée internationale, ba assemblée il y a ba député, c'est pas international. Ba marathon. De mon ba bête machine surtout chez Tamwemamba na bochab na ko signer ordre de mission. Donc c'est Badibanga mutando voyager trop. Mais ce qu'on a mis de Tamwemamba moyen que les autres pourquoi pas dans la sanction Union européenne, il y a États-Unis. Obiga panzaka avion bato. Na avion na tata mo sene azaki na kati. Donc ça pour na famille na ye. Taka mutande ngwana. Eza ko la ba ebiso yaka na deux petits, baza ba jeka na magasin yo su deux petits na kolona. Tu commandant pas sous cette zela bango azwaka bango te ba ebise moto na minute ba masana wana ba gérant obeke commandant kolona ya sous cette alinga la bango ngome aoza bango ndose pour basaka na magasin ya moni des premier vice président ba sénateur ya FCC ba bité tout ça a besoin de voyager au lieu de Bochab aza soit na premier vice président na yé mutaba problème ba poni Sami Badibanga. Sami Badibanga za mutaide bese aza les progressistes. Masta Kabila. Bango no somoni wana classe politique ya Congo. Baza ba adversaire IDPS. Tola bango système ali sur le liso. Waze ka lo baso mon baboya yo alinga zongelo abosa eloko. Donc IDPS kenge a jeté. Donc fachine ngaza wana aza lo kwa Israël, aza ye moko na kata ba institution. Azinga mina ba pays arabe. O ba pays arabe balinga ba effacer Israël. Donc nous moni bazawana ba olinga la fachi boule mais force à fachi eza libanda Mossad eza libanda na armée israélienne. Alors merci vraiment papa Pierre to comme na sous émission na biso ma mission TV na lingi juste au pesata bato ba otala yo juste bambo to be numéro de téléphone na bato nyonso oyo ba otalo na ma mission TV pour nous contacter donc plus de 143 42 alara. Donc bazala muka bazala tranquille fachi ne mokonzi. Fachi ne mokonzi président République azaka be moko. Et président Ouaza membre ya IDPS. Batou ba bundela ba valeur.
bato bavundela peuple congolais yango slogan na biso le peuple d'abord de batala muka batika bamambeya mbeya bango bazali na réunion na bango na balubumbashi bazo s'organiser makambu na bango nalobi kuna komi kaka baluka ndenge ni fachi ko engager bango muna faire de nae to balela ba boulot ya jeté ndongo mona ka bango basaka politique malewa ba osala sembla ba côté ba réunion te na course ba osolola obande ba osola comment ndenge ni Félix a ko engager bango yango moni Congo ezanga ki ndai IDPS comme IDPS a su pouvoir Congo za ko sepela. Merci papa Pierre, numéro de téléphone pour na batu babenga yo plus 243 89 86 76 44 plus 243 89 86 70 644 donc boza Sima Félix boko sepela personne ne sera dessus pour tout ce qui au Congo tu as le peuple d'abord obika elika bachika bana wana mundu ki fasha zo préparer oyo ko suisa bitumba na la muka na FCC obika quand est-ce que les tout ça ba para mais facha zui décision ya osa sorte que classe bana école primaire école secondaire ils allaient faire les pombongo ça. Alors merci vraiment ma mission TV, merci na bato nyonso bozuite kolanda biso na ma mission TV, surtout Martin invité sa fizé sur la Likambu. Merci na mon vieux Chikito Mushashino au azana niveau il y a France donc à Rosa déjà na Kinshasa pour le 5 eza anniversaire né et Rosa na Kinshasa. Merci na général Defao au Azota la biso déjà azana Kenya. Rendez-vous eza le 4 eza là dimanche à Rosa déjà na aéroport international de Kinshasa na awa na RDC général des fois à Rozonga Mboka to Rozala na e ovi wana fachi Félix de Bakambo asali suni oh mais alobi na lingo mona mutu libanda te na bato o bazala bo moyi na bibembe bibembe vie yete Moïse yete Musa na Musa yete bongo de fois tina na za libanda aya aning sa loketo na Congo pour faire le peu to santaki que on est allé remplacer ba musicien loketo comme kilo est bloqué des fois ya na ye fachine makambo to baati soki kaka kabila laki nda ke izil mais baati abeti ba utina suka ana pale na ye baati makambo accompagné fachine muta oderaje muninga wazate Congo eza podium beta yemba binande public sepela. Alors merci wana papa Pierre Zomba. Donc merci na général d'effort déjà le 4 biso tout au zélé na aéroport donc az artiste et musicien au azar na kati ya mboka na biso. Merci na mon vieux Chikito Mushashino ndeka toloba ki tozo zela. Merci na Bing Shing na kati à Londres donc Bambo Théâtre. Merci na Moro Bombito. Donc le premier est déjà lobby et ça l'anniversaire ya Moro Bombito na niveau ya Paris. Merci vraiment na batutu bolanda biso ba Pablo Sita l'économiste CP na niveau ya Londres wana. Merci na Juno Lange na niveau States. Merci na Karisha Sadik la Finlandaise na kati ya Finlande. Merci vraiment na batutu na Pesimno Bambo Théâtre. Martin invité sa fille sur la Likambo anniversaire nanga eza le 9 août et que ça la vendredi beaucoup mélange na ba WhatsApp pour anniversaire nanga et que ça la vraiment bien. Oui que Félix a créé école hein. École nini? Groupe scolaire les peuples d'abord. Donc batnoso ba uti école wana école wana wapi tozo epeki ngakati. Bana chika epeki ngakati. Ba comme ne sisi pegete. Siko faut autant en école ya complexe scolaire les peuples d'abord. Au fachi moraza promoteur. Kalaté rentrée scolaire de côte. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence balobi kalapete donc bokozwabino nyonso Congo vitesse et koya pe na makambo. Merci Derrick Nassima et à caméra merci. Azauki tapata na usafu mwenye. Isso ah merci. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui. Una de qui vous y a passé ma
Ah, ma chère. Ah, ma chère. Biso tomesana kanda te. Awa moto nyonso soka koti abimaka desert. Mais ma chère, GPX. Oh, ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yoka moko likamu na ye. Izali na bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ntango na yoka kiri sori ya GPX. Mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti batezone bukei busali makambo ya bino batezone bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation phénomène de réputation GPX numéro 1 ya flex congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.